peut-être que ngana okufa te na osala nzambe wana ezaki maloba na ye lorsque banako benetike ya suka maloba papa mirana so bien aloba nini juste alobaki ke mwana alobaki ke ndonga na okufa te ngana osala ayebisa leki ya na ye ngana okufa te ngana osala nzambe noza muselma nzambe na osala nzambe ayebisa ya na ye aba papa okofisaka nyonso mokano na yo ekokisama mpo na nga. J'ai appris encore à dire au Seigneur, malgré toutes les prières que je peux lui adresser, dire à la fin que ta volonté. Dans ma première dimanche, de Kayon de Kwaldi, pour la monnaie que nous avons pour Nanga, pour manifestation de Nathan ou en passe pour Nanga Kansela et Papa. Bonzambe na bonzambe lo les offres t'as bien aimé dans les seigneurs toujours na carte ya ko informer bien ya repérer les vraies informations bon mon aki émission to retourner na ya Deningonde meka ki vraiment ko lo ba vraiment mingi et na motemba to informer ki bino que non mon na ya 18 ans o ya bela qui a dérangé qui vraiment ba dépenser qui vraiment nyos tout OK bazai ko zanango ce qui za ke pona mbongo mais moi na ya Deningonde akufite parce que ba dépenser qui vraiment au union tout et Seigneur qui vraiment qui basa là mais il a plu au Seigneur il y a ko reprendre il y a ko zoa molimo ya ndero biso oyo moko ya mwana ya Deningonde oyo akufina âge à 18 ans parce que il y a Denis abota na bana 8 bien aimé dans les Seigneurs de bazana poto 6 baza a moko auto ko kufa batika nik na nombre il y a 7 bien aimé dans les Seigneurs mais toujours na cadre ya ko informer bino boza toujours informer na ba maramnyo tout ya ki bonzambe et les Kana awana Kinshasa équipe ya la voix céleste zawana pour toujours informer bino Tozo programme ya matanga ya ba obsèque ya mwana ya papa na biso ya Deningonde évangéliste Deningonde oyo vraiment Tony Samina mawa makasa na mawa vraiment makasa na ndenge abungisi vraiment mwana na ye bien aimé dans les seigneurs tozo benga pour na tozo ba programme ya ba obsèque ya mwana ya l'évangéliste Deningonde oyo akufaki auta kotika biso na âge il y a 18 ans bien aimé dans les seigneurs. Avant cela, j'aimerais vous informer par rapport à l'actualité musicale. Je vous informe que notre sœur Renestine Mboma, elle est toujours au studio pour l'enregistrement de son nouvel album Oyozobi Makalaminte et Kobenga Mana comme nous voulons voir le Père. Nous voulons voir le Père Ezali comme il y a album Yandero Nabisazo s'est préparé dans le studio où il y a des moko ya ba musicienne ya sœur Laure Mbongo a évolué bien makas koleka na groupe la mano de duo et le lo azo sala carrière na emoko bazali toujours en bon terme na Sernelo Mbongo basola babenga na tota ko na témoignage moko couple lemba bauta ko sala ponaye un grand merci na la bouche autorisée de l'Éternel les pasteurs Feza Missia depuis Zurich et surtout vraiment ming vraiment merci na maman Malamu maman Boboto maman Malamu Gisèle Lukelo na peso mote depuis esikozola na biso motema ya papa Emmanuel na Boston papa Emmanuel na Boston motema ya maman na biso Gisèle Lukelo maman moko malamu nzambe ya lola afuto maman pe na bosanité Nandeko nabiso oyazola nabiso na mosika maman nabiso Joséphine Congolo na Katia France depuis Lille maman Joséphine Congolo oyo alobi ke lo les ofuta mikolo yo maman lo les ofuta biso pe tozozela biso pe efuta biso toujours na ndenge oyebisa nga ke lo les ofuta maman Joséphine Congolo depuis qu'on na Lille et pourquoi pas nanzela na yo pe efuta la voix céleste ba équipe nyonso ba pesio mbote maman Joséphine Congolo na filomu kwa ya motema bivence de homo depuis Londres na bino nyonso tout bon nzambe lola ezofuta bien aimé dans les seigneurs là tozozela te tozobenga papa na biso l'évangéliste Deningonde yemoko pour na toujours biso tozoa ba information vraiment na source pour na apesa biso vraiment programme ya matanga leki na biso korna yeko bimaka tokolela ye wapi en tout cas na bande nyonso tout babenga ki tozawana toujours pour na ko informer bino na ki bonzambe nyonso tout na ndenge tolobake bonzambe na bonzambe lola ezofuta bien aimé dans les seigneurs na yebite soki ndeko réalisateur na biso Jonathan Mukoya soki ko aider biso à lancer des biso des appels ezo sonner l'évangéliste Deningonde numéro ezo sonner allô
Bonjour l'évangéliste Denis Ngolé. Bonjour papa. Bonjour, bon papa. Bien l'homme de Dieu. Ozali en direct, il y a la voix céleste papa. Tolinga tozwa juste programme ya ba obsèque papa. Bandiro ba bengi biso banimba ba programme ya ba obsèque. Ceux qui peut banimba kotana en contact ba ko kotana yo ndenge nini pona kotinda ko compatir na yo papa kotina pe contribution na bango pona matanga. Bon, Matoni Kolo, on a Bazana de cœur avec nous, nous sommes pas mon bango. Pour dire que pleure avec ceux qui pleurent. Matanga, tu tiens en boye. Et je dis ma vendredi, le 19, donc vendredi la semaine prochaine. Vendredi le 19 août, Tokundango, samedi le 20 août. Quand et qu'on allait exposer, na l'église, il y a des salades, c'est des petits salades. Donc, même vendredi, tu as na morgue ya cinquantenaire, toujours en gros, tu as une église de salades. D'abord, c'était comme le bouchon en d'accord, après d'accord, et une église de salades, il y a la kuna, on a la kuna pour une autre depuis samedi avant midi, à 9h, et quand tu as le temple, il y a fait des petits, c'est comme ça que tu as su qu'apona, il y a la mission. Et puis, tu vois la métropole le même samedi. Ok. Mais corps et Kobimana ba erni papa, le vendredi corps et bima ba erni. On te dit à 12h 13h. En tout cas. Ok, l'homme de Dieu na bande oignon tout ce que bazola na message nini okoki ko lobana bango ko lancer bango concernant liwa ya leki na biso ya bota kotika biso papa. Bon, on a le bac en haut que na Michel qui là on a plein de choses mutuelles pour le canem que nous collaborer. Ah bah papa, okoki saka yonso mokano na yo ekoki sama po nanga. J'ai appris encore à dire au Seigneur, malgré toutes les prières que je peux lui adresser, dire afin que ta volonté soit faite. Il fait toutes choses bonnes pour nous, même ce que toujours mon amabé pour la mission, elle me dit que tout ce qu'on veut bien, c'est qui aime Dieu. Il ne fait rien pour cela, ma bé pour venir na mission pour la bonne mission. Tout ce qu'il fait est bon, même autant mon amabé, il a mal pour la mission. Moi, on a dit qu'il a fait de Dieu, à comme il a 18 ans, comme on est dans le compote, c'est pour appeler na Ajuana. Donc, on a dit que qu'on faisait en punition. Non, on va s'embêter, ils ont tout coupé. Moi, je suis 18 ans, donc comme on est dans le Kumu, tout le monde merci, pour la contact, on a peut-être contact 081, donc 043 81 077 46 21. La maladie préfixe 043 81 077 46 21. Il y a 243 89 91 03 106 106. Il y a 243 998 16 85 46. La maladie pour la soupe à 998 85 46. Non, 998 16 85 46. Dans ma première dîner, je suis de Kayon de Qualité pour la monnaie que nous avons pour l'anga. Ok, merci. Et puis, merci, je suis partout dans le monde, dans tous les coins du monde. Papa, il y a Moussala, papa, Moussala, Yosali. Dans ma pamolo, à Kanselayo, pour un décoration de Nanga, mais que souvent, nous avons lobby que nous avons mawatina en Kosa. Nous avons mawapote toute situation à Kamawa. Nous avons mawapote la même mois à Nanga, au monde de la Ponabiso. Et puis, qu'on a mis, ça t'a mawaizali. Nous avons bangaté côté du bébé. Et le monde est Sénégal de suivre. Moi, on a des moussins ensemble. Dans ma souhaité, un jour, tout le temps, on a tout ensemble. Tout le monde a su. Ma mission, c'est ça. Mais ça va se monter maintenant. Basole là. Mais ngamona za makasi. Ngamona za makasi. Voilà. Yozali nzambe na mawa. Ngai na tato lingolu na yo. Bolingo na yo bona ngai. Etindi na gumba mela yo.
kola yo linginga mingi namoni yango na bomoi na ngai wana nabondelaki epai na yo yokokisi mokano na yo obengi mwana na yo levi. En fait, biso to bondela ki vendredi ya ko faire samedi vendredi to ki banda de 4h matin to na prier to bondela pour na sujet na ye nzamba ko si volonté na ye e o mote mala bonta nzambe date et na lemi to mesu mama mo ko benga na tisu na Suisse de na Paris sur la France maman na lobby papa de Nicolo bateke mwana yo a ngaki asela nzambe habité mwana yo azali bien ko sala nzambe parce que avec au bétam de l'église avec comme un instrument avec une bonne vie ensemble, une intercession, par tout temps, tout le monde avec la vie ensemble. C'est mon fils, mais on a vu la séquence spirituelle de moi, on a oublié ta négoana. Donc, moi, on a accouché, à salir qu'on servir l'âme, tout le temps, on a un coquille. On a comme le braquet, à cause de l'ensemble, on a salir des gens d'ambe. Donc, à salir des gens et tant on a un coquille, il y a un zamba juillet. Même il y a mon copain. Peut-être que ngana okupote na osela nzambe wana ezaki maloba na ye lorsque bana ko benetike ya suka maloba papa mirana perception bien aloba nini aussi aloba ki ke mwana aloba ki ndonga na okupote ngana osela ayo bisaleki ya na ye ngana okupote ngana osela nzambe na musela nzambe na osela nzambe ayo bisaleki ya na ye mais epona nzambe amonaki ete asalelaki ye abane je osela ye azali je osela ye donc nzambe bite tango ko kenga zuye donc ça n'était pas pour ya oyo ya koloka ntete akosa ele plus tard sur une oya sela kinzambe pour nzambe ya onda sela ki ko ya onde proverbe ezolo ba ke ba penser na biso za oyo nzambe te papa ya nzambe te voilà ya penser za nzambe te gloire Dieu pour compétenga donc pour nzambe suka kinengo wana même pour na biso to vite ni to kuma ni to suka to vite ni nzambe ni to suka peut. Merci beaucoup l'évangéliste Denis Ngone, nous sommes de cœur avec vous papa. Merci, n'ama pas problème. Surtout dans tout partout dans le monde, va se benga, n'ama kantila bina pas problème. Na monde bila ke soro bulu ngamile ko nanga ija ya soro pinda. Bye bye. Bye. Voilà, fidèles téléspectateurs, Bonzambe, na Bonzambe, lo les offres Dieu a donné, Dieu a repris. Nous devons glorifier l'Éternel dans toutes les circonstances. Bible les oeufs, ça veut dire que personne n'est le maître de son souffle de vie pour pouvoir les retenir au jour du malheur. Prépare ta mort, bien-aimé dans les Seigneurs. Oyebi, mon PR et que comme il a ôté, parce que les grandes choses commencent après la mort, bien-aimé dans les Seigneurs. Parce que après la mort, il y a la séparation des trois parties, corps, âme et esprit. Le corps retourne à la poussière où il a été tué. L'âme va au séjour des morts. Pona ba obayeba kinza mete au revivre na lieu de tourment parce ya libela pour les chrétiens ba amna bamba okena paradis pona revivre na bisengo libela na libela et esprit oye bengami et wuti na mot grec pinema ezonga epa na nkolo bien aimé dans le Seigneur tout est vanité de vanité na bino nyonso tobola na biso. Moment yango ya se préparer au yeb comme il a été car il n'y a pas de pardon après la mort. Moment ya pardon de yango senga nzambo limisi pe nzambe akolimisa. Un grand merci na bando nyonso to balana biso.